asali émission wana afingi lisusu makasi koleka wana kutonde afingi na kanda nyonso Abdul asali émission mosusu na DJ na bino moko collègue na bino moko koma bino siko bayeli bino histoire ki nga ino nalobi na Congo siko boyoka nga très bien po ete mpenga toza bato. Global TV Moscou, c'est toujours branché. Ah oui, Global TV Moscou. Ah ouais, Alvin Moscou. Global TV Moscou. Il n'y a pas match, hein. Il n'y a que ça, quoi. L'heure est grave, l'heure est grave. Batala caca, batala caca. Ah, je vais y connecter. Chers amis, bonjour. Voilà, je suis très content de vous savoir nombreux devant vos postes, téléviseurs, tablettes, téléphones pour suivre cet élément. Donc ça dépend de l'heure à laquelle Oyo Boko Yamba émission Oyo donc analyse donc sur le net. Donc voilà. Kaneto Sarabino, comme vous le savez, donc notre chaîne est là pour faire la promo donc de toutes les artistes. Donc lelo tokomeka komeka mwa muke ko solo la makambo ezoleka sur internet. Donc pour le moment tokozwa ka ya affaire oyo ezo déranger vraiment ba imboka ya partout makambo etali problème oyo topé comparaison toloba batu ba komi ko comparer Innocent B na Fally Ipupa. Donc ba bengaki biso tozwa ki ba appel ba bi mes trésors il faut meka ko loba comme ko tchano moi comme ko clarifier topé comme ko tcha moi en clair makamunyo surtout o ezoleka ba comparaison ana est-ce que comparaison ba bazo sala ya Fally na Innocent est-ce qu'ils en a sens yango moni tolala gite équipe mobimba ya Global Télévision eyaki pe pona to meka ko sala mo analyse. Donc yango wana toye lelo na ba etando ikie na bino. Donc voilà, avant na banda vraiment analyse na nga ya lelo tokyo banda boyete sans que ko remercier Nzambe puis bato ba soutenaka émission oyo de près et puis de loin. Namoni bana Moscou mobimba, donc namoni J.D. Baba, Alvin de Moscou, Espendinga la patronne. Donc waniza bateau vraiment toujours SMS na bango poto meka ko bongisa makambo tozo sale la bino. Donc voilà, donc la pesibino bambo te belé bolembate na ko soutenir toujours chaîne Nabino Global Télévision Moscou. Donc voilà. Lelo soki na koloba na kozala un peu pragmatique, soki na koloba que na kozala peu moins na ba komeka ko tantôt ça analyse tout ça na moi ba matériel. Donc oyo ko pesa vraiment sens ya analyse na biso et qui na ndinga bien. Mais avant to kota na mozindo to ki sabino to ko luka to yo ki sabino message vocal moko oyo ndeko na biso to pe mwana na biso leki na biso Innocent B astitaki asalaki message vocal moko to meka ko décortiquer yango na bino. Donc tolanda message vocal wana après kolanda message vocal wana to luka to yeba mabe côté zo uta poto sala ni oza consciente na makambo zoloba po ebandeli tisuka bosalaki émission spéciale po bo dénigrer
inosbi bo dénigrer innocent balume ezaki émission te que omonaka mutu na émission moko boye boza bien bozola bien mais agafe muke mais moko akokomela o alobi lero wana nagafaki muke te ezali baja na baémission wana te eza émission ke basalaki yango bayebaki ke bit nango tokitisa mwana wana. Alors nga ntango natali émission wana nalobi na correspondre na émission ya Abdul te mais aussi à partir ya émission wana Abdul place tout okokutana na ko éviter contact na ye ono bambote ono po ngande na lobaka oyebi toza batu ba hypocrisie edaka biso te mezongisa biso sima nalobi ndenge ngamo nasali ye eloko te na kosala rien na korepondaka ye na ba émission wana te mepe mbote nanga akozwaka te. Siko eloko eye simezani to bandi effectivement kokutana siko na ba emo juma na beta tumo na Lubumbashi ba ebisinga kiazawa na effectivement na lobi ponga no ba problème pe ba contact physique na kolinga te to kutana to ye na kina ezali na événement moko na Carré Club na beta ki tour moko wana nazo éviter ye kaka après événement na Carré Club na ebisi bino kaka kanda wana ko éviter nanu na lobi rien nanu na sali rien Abdul asali émission mususu na type moko samka ka basali na émission lisusu samkaza diso samkaza Abdul tango basali émission wana afingi lisusu makasi koleka wana kutu nde afingi na kanda nyoso bakara wana tu afingi na tiki lisusu natali émission wana me na tiki lisusu akepe na Congo Web afingi mwana na impoli kande babimisa dejanga impoli to soki na koti pe na badeba wana mususu bokoloba peut-être que nazokoza nazaka impoli natika ngo pona respect ya bavie mususu mais jamais nazala impoli na mutu motema mabe ya batu nde tellement bamona peut-être que saba makambo nanga na obligé peut-être te na yebite au fait mais jamais nazala impoli soki muto ayebinga très bien ayebake jeune oyo azakande muto ba principe nae soki amoni ke oza dangereux akobando éviter soki amoni ke yo intérêt na amona kango te mais yo lingaka ya fula ka walobelaka makambo na o akokima ezaka bongo mais jamais nasala impolitesse ouvertement envers muto en tout cas toza batu Abdul ake asali susu émission wana na Congo Web. Après émission na Congo Web, asala pe ba makambo mususu po émission wana ça fait maintenant plus de 4 mois, 3 mois. Tangu ngana leki na Congo Web siko boyo kanga très bien. Boye depenga toza batu. Tangu ngana leki na Congo Web. Nde batuninga makambo na ye bakanda wana nyoso na gada tukiso combien de mois soki de ane mobimba nazaika ko observer na miso nde na lobby bien lisusu Abdul makamba osala nga eza ingratitude po niveau zaiko ko senga nga fitiringo wana o azaiki na pose fula ye na ndenga ki musicien po qu'on se le dise mes frères nga naza musicien naza na carrière musicien naza DJ te bino boza ba DJ boyebani très bien bobetaka nde bandule bofulaka bandule Abdul pe azana kote wana ya kobetaka bandule afulaka bandule mais na ndenga ndule azana na avance on azana ngo te. Il faut qu'on se dise un peu la vérité comme ça toyo kana bien ezate que ono omoni Abdul azaki na ndenga musique Abdul a beaucoup de choses à apprendre de moi par rapport à l'expérience et là que pour aza mukolo nde il faut totika ebo et toi encourager ba ingratitude na et toi encourager mukimutema na mabe mutu nyonso bino pe boza ba DJ soki asaleli bino eloko Abdul asalinga sur base de rien afingi singa et puis pour très longtemps na répondre ka na émission moko après soki 6-7 mois soki ata une année na émission moko nga na répondre ye wana luki soki ba journaliste na wana ya Angola na ba msuba sa ba émission ya avant aluki bango ba effacer ba émission na YouTube pour après ebimane tingande na ke démarrer na émission o na sali awa pa Joe Star na Congo Web siko après ko sa émission na tala album ba émission Abdul esi asali azofingi sangali susu pamba aolo baba n'importe quoi aolo bakina viva soki na cotisation aolo siko bino pe boza batu qu'on se le dise boza ba DJ boza ba
professionnel. Naza na problème na DJ na bino moko, collègue na bino moko. Comment bino siko ba yeli bino histoire ki nga inos na lobi ke boza ba eloko te ke nga na lobi boye ba DJ ba danga na rien. Qui vous a dit ça? Nga naza parmi ba rares artistes na ba interview na nga so bolki ba interview belé na remercier ba DJ nga moko ndenge na bima à part makambo ba concours. Tant on a banda ko bimisa banzembo na ebiki régie ya banzembo ba chaîne lokola ba trace pe c'est la même chose ndenge régie na bino ba DJ te bozaka soki nzembo ebeta na TV eko marché te soki ebeta na ba boîte te il faut ebeta partout wana nde sarake ezarake nzembo ezala na succès siko eloko ndeko na bino asalinga toza batu naza jeune naza pe na motema bino tu aboya motema moko monga pe na motema moko ndenge nini penza boko sepela na mutu ya bongo. Donc voilà, donc balandi surtout il y a Global Télévision donc abonné na biso surtout to sengi bino vraiment to tondi bino bo tondi mingi donc bino moko bo landi message vocal wana na ebité donc artiste ameki ko s'expliquer ameki ko s'exprimer à expliquer makambo nini ndenge bandaki. Mais ce botali vous comprendre que makambo wana ti DJ Abdul ekomi rankine ya DJ Abdul azui rankine wana eza parce que DJ Abdul bazalaka bazana mwa ba relation moko ya bien na Fally Ipupa. Bon surtout tali da ba DJ to yebi ke Fally Ipupa travailler rapena DJ na biso ya monene ya mboka na kombo ya Virus. Bon ba DJ belé donc tant tozomona Virus tozomona déjà moi donc moi corporation wana nyo surtout il y a ba DJ nyo surtout il y a ba boîte il y a ville na biso ya capitale na biso ya ville à Kinshasa. Donc si je comprends bien vous comprendre que c'est à travers je m'excuse c'est à travers problème ya Fally ndenge peut-être Inos Bi a clashé sur Fally donc ndé DJ Abdul à côté yango tant DJ à côté yango et ça dit que DJP a influencé presque ba DJ nyon surtout pour babeta les sous musique na yé vraiment té na ba boîte. Donc est-ce que ils en manque à gagner pour l'artiste? Pour répondre biso na pas commentaire na biso. Donc voilà yango moni de l'autre méga qui moi ko décortiquer moi problème moi na se dit à quoi mais ngai na osenga mingi na ba congolais tout tika no matuvi et puis ba congolais tout tika ko kotisa babu so ba moko ezanga tina parce que Fally Ipupa na innocent donc tout le ba ils ont correspondre té donc innocent a outil na label topé na jeu concours na comité na niveau wana Fally Ipupa banda carrière musicale na depuis msusu pe innocent na na bota makité. Donc voilà, peut-être msusu bazo meka moi ko comparer bango par rapport ya YouTube. Ngana loba ke YouTube eza snapté. YouTube eza donc loba eza maison de production té. Avoir beaucoup de vues na YouTube eza synonyme ya ozala ya ko loba te ke okomi. On a conseil na couper sa mingi bateau ba éviter parce que YouTube est un ango muta koti sur internet soit monique non rythme na yo mélodie no eza bien ayo kango c'est tout hein. Donc nakolo ba ezelo mon côté ya kozwa YouTube et comme non si tu fais plus de vues ne au commission qui danger commission star non comprendre donc to senga na bino bato bo landa vraiment émission o to meka moi ko tika ba matu vie affaire ya vie sur YouTube na ba payer musu ba lobela ngote. Bon, biso tema makambo ya moi retard to yo timbela ngomona moi retard ya ngomoni to ngomona ngo vraiment danger mais ma vue na YouTube eza nango enango ngana loba ezate ko za danger hein ezate ko za danger donc comme conseil na ndeko na biso balume donc na koyoka ye bon c'est un petit hasard respect. Ezaka ke don yebi kaka maman musique ba rendre onde comme okota mais petit respecter ka mikolo donc mukolo azala na faute te biso to ba bantu chez nous les bantu mukolo ba reprocher mukolo te
Donc chez nous les Bantous quoi. Donc voilà, ce qu'on reprochait mon colo au bima toujours impoli. Parce que on a retombé bon pour toi au monique aux on a problème té mais au fait à clasher il y a ça là babilo aux ça tu le fais ça aux ça là on a ba œuvre tant qu'on là c'est par exemple des problèmes net il y a là ça d'un tabana yo ba couronne ba moni on ba moko que non on s'attaquer ba moko na fali poupa. Donc voilà, mais pour tous ça là vraiment clair na problème au to me ko décortiquer donc ils a bis ba fan na bino nde bazo luka ko pelisa moto wana. Mais comme conseil au ngana ko pesa bande ko nanga tout donc to luka ko zala moi hein tant ka ba conseil na pesa ka to zala moi na moi ba to lembisa to cha moi mai na vino ko po hein na ndenge makambo ko mo kendela to lingi bino ba artiste ya lelo bozala neti par exemple ba Davido moni neti Davido na rappelé nos concert moko Chris Brown a bêta na New York donc Davido azala qui comme invité. Je pense que Régia ko balancer eloko wana rapidement moi eloko wana mukie kaka Davido pepe saka moi ba comprendre que tout ça pour ça ba makambo wana te to na plus na pour ça musique na biso ekende liboso moni ba collaboration ba mona Chris Brown invité invité Davido net na concert senti que œuvre Davido ne mimi ekuna mo boyo ki tonga beti chant na moko no senti que non public et répondre vraiment donc et ça la gibiso vraiment bien tout le monde que Afrique quand même toujours kende vraiment liboso to tika mo babilo ko wana to tiko landela babilo mo ezangatina donc et ça d'abord match tout le monde a déjà babilo ko na nyosto ba match vu donc on a déjà tout vu donc yango wana to pour ça bon meka ko mema bon meka ma ko mema ndole na biso likolo na ba vu wana te ya ba clash mo besoin porter le monter par contre clash wana nde izo sala ke musique ça ni nezinda to na pour ça tout le monde ba grand artiste na ba pecho bazuya ba sa ba featuring pour ba booster génération oyo parce que congolais ton na no congolais lelo liboso ça qui fanatique kaka moko kalande zala biso ba fana wenge lelo za subongote donc lelo komi o beti nous le na oki toko o tie mélodie na oya bien batu ba kolanda yo donc tout tika ba moi ba rando oyo e memela biso en tout cas et loko moko te donc par contre so quoi ça se sonde ndule na biso na c'est je pense que Régia ko balancer les biso et l'élément na rapidement à Davido et puis to zonga poto boucler la biso émission na biso ya lelo. I got my brother here. I'm gonna see if y'all don't fuck with this shit. Let's go. My money, my body, my life. Voilà, très chers internautes, il y a de partout. Binomo Bomoni vraiment Ndenge concert Wanezalaki. Donc c'est vraiment à féliciter. Donc félicitations à Davido. Donc voilà, Tolingi, collaboration, il y a Bongo. Neti concert, neti il y a neti concert, neti il y a tout neti Gims. Tant bête neti na stade de France wana. A obengi sabato zomona ba daju ba roya ba naza ba hiro ba Youssoufa pour no chapo to linde nula bongo. Tona posa que no jiba obeta par exemple na Palm Beach. To moni ma no to moni ma Ferrego là, to moni Héritier Watanabe, to moni Fally Ipupa ba yé tout ça pour ça ensemble ça donne la force. Vous comprenez tout ça na posa de musique ya bongo to lingi ba clash te to lingi ba clash o ezo même non na eloko te et puis boza na eloko moko te non bosomi ba jet te. Vous comprenez non bosomi ba jet te bo luka nde bo betela biso nule nde na ndenge bien
tout ça na posa ba clan teo clan kingani to boite clan za na on to ebi clan za na ngo mais quand même tout ça na moi ouverte moko d'esprit quoi par rapport à ma Cameroun ndenge vitesse ngo nezo kendela. Donc voilà yango vraiment ezalaki intervention okana ki moi rapide pour na ko meka moi ko lamusa peuple congolais na affaire ya Fally Ipupa na Innonce Bi. Donc Innonce ça pas Fally le roi moine. Bon, va kokanité na ba makambu Fally ça sali belé ou à confirmer na monde nano innocent à sali en côté. Donc to pesa ndé petit na biso innocent moi ba bonne chose donc abandi bien ko ça la 6000 vues na YouTube eza na nga batunde batali babini ozo koti 6 mois là na yo donc na YouTube ndeka YouTube afuta bato to komisa ngo te ke sopende ni zo disque d'or ndé to ndimi ozu disque platine ndé to mona ba daju bazo beta. Donc à tel qui manque non 50 000 donc 50 000 par exemple les disques vendus en physique on a des scouts on dit bino mais ceux qui ont que non sali 1000 vies ceux qui 1 million de vies papa en tout cas tout ça na tina makamwanate vous comprenez toi na tina makamwanate ya ba 1000 vies ceux qui ba 20 000 vies 20 millions de vies mon frère toi na tina makamwanate toi na pour ça bosala makambo ekomona na Snap abengio o signer contrat na maison de disque ya munene ba makambo na nde tolingi o beti ndule na yo physique etekami ba streaming na yo pe tekami ba batali yo ba téléchargement ba sangisa nyonso ba zu apesi yo msu disque platine to disque d'or. Donc makambo na to bika bato bazo sa makambo na ba congolais to bika eza ba Gims na ba Daju to bika donc Juna family ngane mutu ezo sa makambo na yango moni biso to yakika pona komeka mwa ko zongisa bato na mwa nzela bantu boto zonga to tika ba sentiment donc oleki no na TV kaka boyo bando finga muninga na yo na to sa eloko mo te. Donc congolais tout ça toujours na ba matuvi congolais to meka ko changer to changer non ba mentalité na biso na makambo tout parce que Congo ils a ko beba non seulement gouvernement tina l'homme congolais mutu na eza sous malongate. Donc yango wana biso to kolemba te to bando yaka na betando ike pona ko zongisa bino ba congolais oyo bozana toujours na ba anti valeur vandika ko loba babilo moko ezanga na ngotina oyebi na makambo moko te ali bando pesa bato ndire moi on oyebi. Donc voilà to sengi d'abord merci émission na biso komi na suka to kika mingi poto menga ko zongisa congolais na nzela émission na biso actualité na biso lelo to pe analyse na biso lelo e komi na yango vraiment nasuka. Donc voilà na kosala na kotinda ba remerciement nanga rapidement na moni Belouze Dombe donc il y a Martin Tumba donc to pesio ba mote belé to pesi mote pe na Freddy Masimango to solia Azmak moto na mbindo na moni Pasi Mabi donc Pasi Mabi le roi donc la pesio mote et puis na pesi pe mote na Kasha Mankoko donc yo yebi anniversaire moko calamité biso mi balé le 24 septembre oyo to kokutana to panza ntekekani na bisino botindelanga ba vidéo na bino kosela ngo netika moi clip botinda ba vidéo numéro ezawana botinda ba vidéo et puis ba cadeau na bino en tout cas ezanga te. Donc Mimi Menga na Finlande wana la voisine donc Finlande na ici na Moscou donc pembeni na pesio mbote Claire Bobula le baby face na Paris wana na pesio pe mbote Anto Congo donc depuis Cotonou donc to zwaka ba appel à Cotonou ba beni na moni beni papi baigwa donc mapinga na pesio mbote koto zali na moni batu nyonso tout donc bana nyonso tout ya bandal bana ya barumu bana ya kingabwa en tout cas to pesi bino limete mobimba wana na moni 10e rue na moni mon frère Junior Kodi donc na PCP bambote koto zali Jimmy Agazolman donc mon frère na moni Ariel Malangu na moni Steve Mola donc le grand artiste calamité nazoya kinwana to sala vraiment maman na émission uniquement o expliquer biso wana ozaka nango nyonso to wana inspiration wana eutaka wapi. Donc voilà na moni Gelon Pete de rock donc depuis Paris wana na moni la famille Pete mobimba na pesi bino ba mbote belé na moni pe gombe na gombe donc Shing Shang Daniel Massao na PCP ba mbote belé donc na moni ba sama bien nyonso tout les enfants d'Ao na moni donc avocat maître avocat Chris Ileo na PCP ba mbote belé. Donc voilà
bana batete la namoni Yannick Unyon donc bino nyonso tout Kalou chez Kaloume Lubefu donc bana to ya Gombe na pesi bino vraiment ba mbote ebele tokutana prochainement donc na émission na biso mususu to sala analyse sur le net toujours comme d'habitude donc c'était bel et bien moi Trésor Kachina donc votre humble simple donc présentateur yaba émission nyonso tout ezoleka na minute oyo na Global Télévision Moscou donc voilà ba journaliste nyonso tout ya kin kalaté bientôt là makambo ezobanda donc hiver o eza somo merci à très bientôt. Check. Trésor Kachi, Globalité Info, Tonton Menga Lumingo.